nga minu na salelaka chere mbabuki nga minu na mbukaka mokuwa mbata mokili mitema mabe soka bakana nga kalatina na yebite sambele mbisa konima na nga na sumukate nasengi les bébés sont pas moyens dans la liberté. Bonjour. Et puis bonsoir. Moi, en 10 ans, je été toujours fan d'artiste. Aujourd'hui de la presse. Dans ce loisir. Les naïbis qui beaucoup mon dans un verre blanc. Moi, na papa. Est-ce que calé le 25 mai? Donc, les deux ans, Noël n'a biso. La Noël n'a biso n'est pas un qui n'a pas un rejoint. C'est un mot à mawa. La passe dans le thème. Les bons mots, tout ça m'attend à tout comme la mawa. Habité dans le banin parce que bien moi besoin mona passe oyo. Passe oyo. Besoin mona ezana kati ande ko na biso aza mpanzi na mai. Passe la kamoto. Esengo pe la kamoto. Lele to seka. Le bito lela. Lele to zana esengo mombo sukate. Le retour aux années, c'est vraiment ce que tu as dit. Les camoucam te la moto. Les camoucam te la moto. Jamais il a ni à moi. Et tant que bandé que le groupe moko, il y a maman moko. Après ça, toujours conseil. Tous a toujours un bolingo, tout lingana. Tous a bon moko. Il y a bon moko on te voit la passe. Na Edia. Nazala qui n'a pas qui veille, n'a eu message dans 5 heures. A benga la téléphone. Moi na disais papa Koufi. Na leli. On les a biso. Ils veulent va qu'elle est là. Kabomo na bande konde bazo lela. To kabola mawa. To kabola pasi. Na bande konde biso el banda. Na biso moko na katia groupe. Na katia famille. To longo to tiki makambo ebele. Maman présidente na Razawana. Balasa makamnae, basali makamnae tabité. Na tika mwana te parce que au mwana na ngai. Atiki makamna bana osala. Na ebité ceux qui yo ko sala ngo. Un petit na bureau bokende. Mais yé moko atiki makamna ebité. Wana mwana na ngai il faut na koma. Na kabola mawa. Na kabola pasi wana parce que oh ezune de kona biso le comme na opoko fila papa et comme le opoko fila mama pasi ozoyoka ngai yo biso nyonso tozoyoka ngo donc ko l'ex journée au le boye kakate parce que c'est to lali to la muki passe kitaka bien sûr que zonga jour matin et bima parce que ya makasi jour ba ko panzana
Mais premier jour, deuxième jour, pas ce qui t'a na été soit nan de connexion et de amsus boye ba été a joué qui filme oyo actrice principale ya ami fidèle o ba menace qui et pas badina o beta maki o ba viola qui o alela qui a joué qui filme ana voilà a joué qui filme ana a nyoko maki alela qui na film mo qui passe à pesa qui biso toka qui passe parce que comme la peut bande comme susu o bazo benga ke o ya yoka ki e comme la kingai lela je suis passe ya makasi koleka ya kobungisa papa o aboti papa biologique et ça la passe nena ken église na bité na ke église te fona koma wana na tuna e bandaki ndenge nini po e komatina po ya liwa akufina âge nini parce que kobungisa papa to mama eza facilité bango baza banzambe ya se obungisi kana facilité boye oui maman zali mais conseil à papa peut ça encore un plus na vie ya mwana na comme pas Eldia a pesa biso na message e bandaki ndenge nini e koma ki ndenge nini te koma kena to ya kolela mutatiki biso akoti na sama belé akoti na mort lobi boroke kolo na ye akoma mabele ya lokwa ngana yo lobi ndeto kokoma voilà na comme pas Eldia. Bonjour Eldia. Bonjour Tansé Wazadi. Non lingo za makasi parce que batu bazolanda partout batala vie à TV Monde bazana besoin bayeba e bandaki ndenge nini ti comme la temps on c'est plus za makasi koleleza on a suka to bana kolela lelo bazolela kaka polela ka déjà koleleza na suka te expliquer biso e bandaki ndenge ni Eldia ti akoma na journal lelo atika biso ye akende na ndenga sepela la na nzela wana atiki na nzela oyo a préférer la na nzela wana voilà et d'expliquer biso mon mukie ya bandeko oyo bazolanda Eldia Bingi. Merci na bandeko na ngai. Bonjour bonsoir o ndeko na bino Eldia Bingi o botala ka artiste na bino bolingaka bao bayebinga te o ndeko na bino dikamba pasi na yebi ke ezwaka bato ezwa banyama te tozalaki na papa ezalaki samedi papa piqué crise na ba 15 heures kopika crise tomemi ye na hôpital ya Kimbuta na ngirngiro tokomi wana tokokoma dimanche na 6 heures batindi biso na mama ye nazwi papa na memiti na mama ye motokomi tokomi wana babike pe ma papa eza sous bien te faut batia ye oxygène nazwi oxygène batie ye epesi mbongo oxygène papa pema ezalaka malamu te fièvre emataka 40 o estomac mais navanda na papa na nga abela estomac te abela estomac te na maladie oka ndenge apika crise ekomi estomac ekomi odéranger tension ezokita tolandeli traitement nzambe apesaka ye mpe moto azwaka te kokoma lelo ya le 25 le vendredi nzambe abengi papa na 4 heures eza pasi bandeko na ngai pasi Eldia
Voilà. Edia, ce qu'on a lina tuna. Azalaki na eloko moko te banda ko déranger avant. Tu as comme la crise parce que oui, crise ya kalango. En plus azalaki na dérangement moko boya bana e banda ko déranger to likambo moko boye salamaki avant ya crise na ye ou bien raisonnaki mingi akoki supporter ta sali crise te même na liwa. En plus azalaki na problème lié tant que moi na liboso moi si na ye ya mi balé o banda ko comprendre ya AZ o mikano ko bisa biso. Merci papa a fait ses oreilles. Mais dès que tu as le traitement, à comment est bien, tu as kiné, tu massacré, et moi comment tamboula, et moi pena tamboula ka. Et ça va jouer les cas qui va bien que soit papa et pas ba ya na biso musu ya bande konangai. Te papa a son traitement. Ba c'est papa berzame te za ki malaria ba ya ki nango. Place to mema qui est en à faire la crise. Place pe oiseau qui traitement. Donc on va quand même malaria plus moko. Bande ko papa ba na poto bo wibi elze moi na bino. Tant azolo ba na passe na mutema parce que yaza ki na papa na hôpital. Yaza ki na papa partout. Alingo ozonga ndakute abino za na papa na ngati to ozonga nindina ma parce que ngana yaki na ye na ozonga na ye. Passe na mutema bakota ki mibale abimi ye moko. Ndenge muta préféra tika so elja papa kufina ajne. Papa kufina 69 ans. Abotama na février le 9. Na février le 9 69 ans. Donc à qui na 70 ans. Oui. Azanano. Bako kone ba 100 wana bako maka 101 akomi. Mais na 69 ya pamba. Mutakati. Et puis ça passe. Et puis ça rend choquant. Elle dit, aux amours na liboso, to ya mibale, to ya misatu, to ya suka. Na libuma papa, na ndenga tike libino. Na libuma papa, na côté ya poto botami na ba mama mibale. Moi sa liboso azali, ya mibale pe azali. Na côté ya papa, na côté maman, na azam moi na liboso. Na côté papa oza 4e. Na côté papa, na za 4e. Na côté maman za moi liboso, na côté papa za 4e. Toza na matanga. Toyoka bola mawa. Lobi toko kende. Lobi na muninga otikala. Otikala na nini? O nino marqué ye. Elo ni otie na mutema. Pasi nini oyo pesier. O abosa na ngote. Le 25 mai 2018. Oza Noël bakimbangiste. Bana eskaka bambote belé. Lelo za journée na biso. Bambote belé. Ba Joël Noël. Elingi bino mingi. Yana ke l'église na bino kete. Fona ya. Na verre blanc na ngai. Na leki na kabula mawa. Na ke l'église Ereza. Na leki no epandeko. Voilà. Edia. Ndiko ko expliquer biso nanu. Moi mukie. Toza bandeko ya groupe to wuti to ye to suka awate to zalati suka kolala to kolala olamuka to olamuka ti to kena kotika papa la lilita to zala elongo na yo olobini fa bandeko na yo na ba oyo baye komona ona journée lelo journée lelo ba moko na bandeko na yo ba oyo baye ko rejoindre na matanga ya papa. Merci beaucoup na bandeko o balakisi mawana ngai o bakabuli mawana ngai na monike bolingo ezali ndeko ezaka te obotamine mama moko tata moko biete mona tata mwasi belbu moko nde tozabo déjà na moni nouvelle vague mobimbezawa famille déjà bakabuli mawana ngai. Donc balobi to lela na bato bazolela to sepela ba ozo sepela na moni ke bande ko na nouvelle vague donc baleli na ngapo na zolela esalinga bien na moni ke bolingo ezali biso mama te ya biso bolingo wana eza ya mbebote
mais na moni ke bolingo wana ezolakisa pe na bato ke te bolingo ezali na sepe na présence à tout le monde. Merci vraiment, merci. Merci Eldia. Dans la peine à besoin, au pesa numéro na ya téléphone, ba mes condoléances, ba binga yo, ba bazana posa ya ko tsa Eldia Loboko, ba bazana besoin na yo, numéro téléphone ko sala bien. Am sur la film et pesa makitema à l'occasion ya matanga ya émission ya Panza artiste moi na 10 ans, au pesa numéro na ya téléphone. Contact benga ko conseiller ba conseil et sala bien et pas Eldia. Ba conseil ko sala bien. Arnaud Soko soutenir yé, mon bas conseil, mon bas appel et ça l'a bien. Au plus, numéro na téléphone à plus 243. Ah merci na bandeko yo unique ya bobenga ngai. Oyo boko kabola ma pe nga ata na téléphone. Numéro na ngai plus 243 89 0. Nous avons casse plus un numéro. Oh, le but déjà passe à ma casse auto les qui sont déjà dans le bas. Numéro c'est le côté. Voilà. Plus 243 89 0 35 35 40 0 89 0 35 35 40 plus 200 vous comprenez, plus 243 89 0 35 35 40. Numéro na ngai ngwana sobo bengi bozonga mo Eldia. Numéro Eldia ngwana plus 243 89 nenga 6 89 0 nenga pesino numéro na ye yango wana ba film na ye zoleka de bozo mona enregistré na ye ba film zoleka et puis pe sur le loge monsieur se passe moko ya makasi. Toko l'exagérer en beauté de kabola mawa le lingo moko na yo no zo kabola mawa la journée ya lelo o benga Eldia e ko sale bien o luki na Facebook Eldia bingi o komona e et que c'est toujours courage ceux qui vous en ont fortifié. Voilà, moi la 10 ans dinga zala na e toujours ya hotelema dinga zala na e toujours donc monsieur là la na ngote ala la na été atelema na e partout ce qui les Kamboza dans après cette mission nae Panza artiste ils en ndinga mabete ayo Panza artiste ndinga mabete au kabola mawa et donc que collègue nae ayo kabola mawa ya Panza artiste yezo ngo ndinga mabete pona zala ngape elokoti naze lokoti yeso zona ndinga na yezo zuila ngwana ngana zona ndinga na te ndenge ke na tango sengo na kaboli na baninga na tango passe pe na kaboli baninga donc Panza artiste eza bon na yaki pa Eldia na yaki na mona ye et puis na komi kotika ye na komi kokende za matanga Eldia nous devons continuer bon on a ba la nouvelle vague de vie Edkin elle loin dans la téléphone toujours mona bango na mawa ba yeko kabula nande tona biso aucun mon abinoté non moi à 10 ans ani moi na escaka et non makambo non logique donc etambola kaboy ona nzambi ona maman na ya bonzoto faut appeler na papa molimo bonjour ndeko na ngai bonjour na moni oye elongo na biso oko kabula mawa na ndeko na biso Eldia Bingi na moni boutique était nouvelle vague boutique qui était beau kabula mawa moi le bamoro boye et consolé ya biso ndeko parce que moi na maman moko libumu moko nyonso moko na kata libota moko no de famille mais libota parce que c'est bi famille marche long marche coûte to kena libota moi le bamoko consolé ndeko na biso Eldia et puis opesi na kombo na yo voilà nga kombo na ngai papa belge donc koko belge quoi na jouera na pa maman via voilà Coco Belge yeyo na okabula kaka sango ya mawa pasi na mutema na ndeko na biso akufeli papa donc papa naza papa na biso nyonso yango moito ye nzambe azo molimo na kimia ndeko na biso a supporter pasi wana ezalaka pena pasi moya makasi donc biso pe eza biso na kati ya mitema yango moito ye totala ndeko na biso tokabula mawa c'est ça. Merci beaucoup Boki Coco Belge na ndenga yo kabola mawa
nandeko na biso Eldia namoni tokomi mopanzi oyo ndeko moko lisusu na kati ya nouvelle vague ya maman vie ya Queen Mother autrement dit l'état. Voilà, bonjour papa. Bonjour ton ciel. Voilà, toye nandingi bozomona tokokabula mawa nandeko na biso Eldia Bingi tokokabula mawa na ye mo liloba moko boye et soulager ye et fortifier na journal lelo parce que aza na passe bo mon état na ye aza vraiment na passe mo liloba moko boye fortifier ye pesi biso na kombo na yo. Voilà. Ouais, là comme on a soba artiste ya Maman Vie Queen Mother. Voilà, mo liloba moko boye fortifier ndeko na biso Eldia. Donc naoki passe on a lwangai na lwanga apunga pe na auto père de maman nanga donc est très cher mais là il n'a choisi. Voilà, parce qu'on a le bac qui est comme le côté maman et comme le côté papa et comme il peut papa la maman n'est mon retour sur ce message à qui non et où t'as qui comme la ici les cas qui déjà et puis le loyer comme la l'économie sur Eldia. Voilà, soba moi le comment que puisse courage. Mais on le barra na collègue nanga ba courage dans de la bisonioso biso pe to s'attendait te le loto zanga ba maman to lo mono pa ba ninga comme la épée biso to le laki to kanisa to kanisa mais to zoeka fox le loto to zo bunda toujours to ke toujours to compter toujours ko ke liboso nga pe na encourager kaka dans de la bisonioso azwaka esprit il pas préparer kaka pour le loza papa le bien comment ezala ye le lope ne to vendre papa le to vendre pe donc eza histoire à vie azwaka ba courage toujours donc ala tango kola soki kola moi fardo mo teza nzela do biso to poto kutana nkolo foto le kaka na nzelo kaka nzela moko donc peseka toujours ba courage. Merci beaucoup beaucoup ndo na biso so bandenga lobby lelo to vandi ya papa lobby to vanda ya ye lobby to vanda ya mama lobby to vanda ya moi na 10 ans mais lelo te. Voilà, bonjour ndeko na biso. Bonjour moi na 10 ans de to tambola toujours na ba acteur ba artiste ya nouvelle vague ndimba yeko partager mawa na ndeko na bango collègue na bango leki ya na bango Eldia Bingi. Voilà, kombo nani papa? Ouais, bandeko bazolanda babi Odina impeccable juste to kabulaka mawa na ndeko na biso Eldia Bingi parce que libange su chakunde rekosekate lelo ya Eldia lubito yibite sur ezala nani nouvelle vague eza une grande famille toye ko lele longo na ndeko na biso mais juste on va ndeko na nga Eldia ezaka ke ayeba ke nzamba nzamba ba orphelin donc à père de papa na mais nzamba tiki ete donc atana mutune ke nzamba na capable de samba minini pour essuyer motema na ye donc ba courage vraiment. Voilà, merci de lundi l'économie Dina impeccable mbala miske pa msa toujours ko tsama kelele melele na yoki makamatanga mikiti semi bombi donc ati ata makelele te parce que mawa atana nyama soki likambo komeli on prend la kakeno et le cause un problème. Voilà, donc comme na page je me suis soigné d'économie sur PKK nouvelle vague il est au tamboula toujours na bana nouvelle vague. Bonjour papa, to c'est pour le plus biso kombo na yo et puis moi liloba moko boy pona ndeko na biso Eldia Bingi fortifier yo pese courage na ndenge bandeko na biso nyonso bazo pesa ye. Voilà, moi liloba moko amkie bezongisa ye parce que as artiste as acteur as lokwa soldat ce qui promet ezali esika na tournage esika mosala fa bunda nanu et puis akotala makambo sur sima étant que Dozenic répétiteur na bango chef de répétition na biso ya répétition. Voilà, dozi unique ayoko kabola mawa na mwana na ye o alakisaka mosala. C'est vraiment triste surtout ce qui est comme la payo de tingamoko c'est nazo sentir oya zo yoka déjà katinaye ya père de papa naye de mon père na perdu papa ça fait déjà une année na quelques mois h makambo zaka boy papa kokufa mama kokufa également na chef dose denga tozanga papa naye une année passée déjà na quelques mois azoyoka passe o ndeko Eldia azoyoka parce que yepe ayoka kango ndenge moko pe na yo po yoka kango
toujours ma casse courage. Voilà, chef. Vraiment, on est ensemble, tout ce que moi je peux le dire. Le seul Dieu qui connaît notre avenir, Yene Motoyebi, et le Konina Zobong Saliboso, ce qui va permettre et comme elaye, ayebi pourquoi Yemo Kolinga Zoye. On sait qu'on a toujours bon, courage, à la forte, ça va passer, ça va passer. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà, merci Eldia, ça a toujours ma casse, ça a toujours forte. On dit qu'on a bâti Kyote, Bolanda yo, Batika au pété. Toujours na simana yo, nous toujours continuer kokende na bandeko na biso ya nouvelle vague. Elle qui voilà. Bonjour maman. Bonjour. Na moni ma ya misu etondi nelongi. Posa kolela me. Tolongola mo eloko wana nanu. So toti kolela, tozolela tobandaka kolela. Toti kolela te parce que ma ya misu ekauka te. Esika na nzamba pambola bato. Ma ya misu esilaka te. Soki ma ya misu ekauka passe na motema. Esilaka te. Opesa biso kombo et puis na liloba moko boye e ko fortifier ndeko na biso Eldia na place o azana ngo parce que na akuta na ku ote makuta ni nango ya kozanga papa na ye et donc ndeko o mika moko fortifier mukie opesa biso na kombo parce que partout bazota la biso nouvelle vague de vie. Comment on appelle Bishingeli? Moi encouragement moko boye na ndeko na biso Eldia, avoir encouragement quoi, on déconne Eldia. On peut ça courage pas de biso Eldia parce que on faisait papa na biso nyonso papa la nouvelle vague biso bana balé to leli papa na biso nouvelle vague mobimba leli papa donc courage kaka courage ma casse papa pas Eldia. Merci. Bana batiki te bana baolela. Bana baolela papa aza papa. Ayebi ke mona nanga travaillaka na groupe boye ya compagnie batiki ete balandi ye même ye moko ti akufi kuna na morgue azotala te balandi voilà tokatisi kote pandeko na biso opesa biso kombo moi liloba moko boye e fortifier ndeko na biso Eldia na place ekomeli na journal lelo bandeko na biso msusu ekomi la bango mais bazo déjà maîtrise parce que c'est le cas déjà mais y ekomi nane ekomate et comme mon encouragement mon boye et qui ça là bien te que non collègue na yo ndeko na mo na maman moko donc nyonso yebi que non ya yo Eldia bingi voilà. Bonjour, comment on a Ombala Mbonda et ça biso pasi papa tozaki na ye papa atiki biso donc eza passe pour na biso nyonso ba bito lela na ba o bazolela ndeko na biso to encourager eza njela ya biso nyonso papa encore akei yesiko azana makasi donc to pese ba force pour soye pas lembi boba o baza nsima ba ozande nini totali mupanzi ya mama aozala ndenge nini to pese makasi aza makasi aza na ba maîtrise ebele nzambe aosunga nzambe tikara ba orpheline te aozala toujours nae. Merci. Voilà, merci beaucoup Boki Ombana Mbonda fi ozala kwa mobali te mama na kata basi akaboli mama akanta obeta to kiai mais viki matanga eza matanga voilà tokati sikoto na ndeko na biso kaka ya nouvelle vague mana est kaka voilà. Bonjour. Bonjour. Makombo ma motivation na ndeko na biso na passe comme lié na journal lelo azela ki yango te ezala wa pongi olali robike okola mukana 4 heures oke msala molamuki te olekani okomi na mboka moko boye awa wapi otuna nani ndena ozo solo réponse yeme yemo ko mutazala wana voilà opesa biso kombo
pour motiver ndeko na biso Eldia Bingi na moi conseil pour épaiser toujours ma casse si mon colo papa ok na Lilita. Vraiment les passe ngai ndeko na bino Métance la congolaise naza na pasi mingi na motema ngai pour na ndeko na nga Eldia denga kufeli papa nayebi ke biso nyonso tozwa likama oyo ndenge tokufela bapapa vraiment eza pasi makasi elo na osengaka na Eldia Bingi azala makasi po ezwaka moto nyonso liwa eza mpona moto nyonso vraiment donc ti babengi ngai keno Eldia papa bango akufi donc nazalaki à l'aise te esalaki nga pasi vraiment nale ya répétition tozalaki na ballet donc na répété même mais c'est vraiment na découragement pour na liwa ya ndeko na biso ya papa ndeko na biso po aza papa na biso nyonso biso za famille toza na bon moko toza na bolingo parce que déjà maman moko asangisa biso mama via Queen Mother asangisa biso asala lisusu libota lisusu donc toza a famille leo ndeko na biso akufeli eza lokola biso nyonso nde tokufeli papa tozolela papa vraiment na mawa nyonso tout vraiment nazosengaka Eldia azwa courage vraiment ekweleli ye déjà aosani akondani nzambe te parce que nzambe bakondanaka ye te tosengika nzambe merci parce que nde mutu asali ke papa azonga lisusu akende esika autaki parce que balobaka mabele nde mokonzi merci vraiment bandeko nyonso soki bokosouhaite ndeko na biso Eldia condoléance na ye esa biso mpe susu bien mpe epesa biso susu courage na baconseil na bino vraiment merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup bomoni mpasi eza na bandeko tozolela mai na miso tozolela okena ndeko mai ya miso ekauki te bokabola mawa na biso pardon bokabola mawa na biso esala biso bien toyoka conseil ya mama tolingani so tolinganaki te ya boye enge ezala te ya boye ezali parce que tolingani voilà toujours marcher toujours na bana nouvelle vague basili te toza ebele tokabola mawa voilà komi liboso ndeko na biso bonjour mami. Bonjour. namoni oyo kokabola mawa na biso na pasi na motema na baexpression oyo tobenga batristesse bapleur yango ezosalama nde awa opesa biso kombo epuis moi liloba moko boye emotive biso efortifie Eldia epesa makasi courage banda lelo ti mokolo papa akokundama ti mokolo tokokende kotika ye na Lilita voilà mo eloko moko boye ekosala ndeko na biso Eldia Bingi bien. Na banda d'abord on a se présenter comme on a maman Bomolo donc le problème est comme les biso donc et la musina le baka loko ba pota ya baninga mususu conseil na opesa ka Eldia ale la tanki mo Kristo ale la loko mo pagano te poso le loko mo pagano tango baninyo so ba kokende o ekotika la ezala ka passe donc e banu sala ka ba choc na ba choc donc atole la papa na kimia makambo c'est le kaka na kimia do ya lobela ku des ates de nazawa et tout le monde a pota donc voilà kobungisa motu na musuni eza facilité kobungisa motu na musuni bo eza facilité eza kwanga te bomona pasi yango ndenge ezolelama bomona pasi yango nde tozokabola yango totika ndeko na biso te parce que mama te ya biso bongo te ate ya biso bomoko pasi ya moninga eza pasi na yo double esengo moninga eza esengo na yo double voilà tokatisi koto epa ndeko mosusu ya nouvelle vague El Luanda Elkini voilà El Luanda baza na mawa bapeli kaka bamessage kuna ndenge nini tozolela elongo parce que toaba na mama moko tozolela elongo tokocontinue kolela elongo partout oyo bozolanda via TV Monde bana na esengo matanga merci na ndenge mpe bozolela na biso elongo parce que nayebi ke mwana 10 ans nayebi ke olela na bino
bolela na biso voilà moi na 10 ans yebi yango ke tozolelelongo. Bonjour. Bonjour moi na 10 ans. Voilà moi na 10 ans liboso na yo opesa moi conseil na ndeko na biso Eldia o fortifier yo pese makasi na pasi oye azanango courage moko boye e utala minoko na bino e pese makasi na kombo e kosala biso bien makasi. Merci. Moi je réponds au nom de Papinga dans les bourgeois au baïbi ngai baïbi acteur ya ma vie en tout cas tout ça vraiment na pasi makasi ma vraiment kotala papa na biso otofandaki na tango mulai papa o azoki biso pendant na kati ya motema na ye lokola bana na ye biso nyonso ndenge mama na biso vie azwaka biso plutôt fêter kala mingi te anniversaire ya Ndoya Eldia. Alors vraiment esali biso pasi dikuka boye toka ke papa akufi esali biso pasi mais en tant que bana nzambe Bible lobi ata papa na mama bakotika ngai yawe akolokotanga e nzambe abeli nzambe ba orphelin ye muta consolaka mitema bato ntango naloba boye ngai naza blessé de guerre na makambo oyo. J'espère que Eldia akutinga okuta me ngai déjà naza blessé de guerre na makambo oyo nabungisa ebele. Alors ntango na bandomona bandeko bazolela bandeko na bango ndomona yango ndire filme ndire théâtre mais ntango ekomelaki ngai moko vraiment namonaki non liwa mpenza ezali naza orphelin ya papa na mama nabungisaka bandeko naopesaka oyo ya conseil akangalaka na nzambe po nzambe eka mutu akonsolaka mitema ya bato e papa lelo atiki biso ye akei déjà ekoza malamu na biso totikali toyeba nini fo tosala toyeba koma toyi kotambola comme ça parfois biso tokoleka mpe bambula oyo papa asali mais eloko eza mokona na nzambe nzambe azwa lokumu Eldia azala toujours na courage. Merci. Merci beaucoup. Oyoki na ndeko na biso ya papi ye alemba azosentir pasi oyo eza pa ndeko na biso Eldia totiki ete toza na ye totika ye pe te parce que toya bana mama voilà tokotisi ndeko na biso mosusu ameka bon encouragement kande bandeko nyonso bapesi yango. Bonjour ndeko. Bonjour boni. Bien au moins à 10 ans voilà ndeko na biso tokomi liboso na yo nayebi ke mon encouragement moko epa ndeko na biso Eldia kofortifie na bamwa baconseil ozaki kokopartage na ye na ndenge opartage na journée ya lelo kombo mpe ekosala biso bien toyeba na mutu oyo tolekiseli micro etant ke mwana nouvelle vague voilà. Ouais mwana 10 ans bani ona poto bayebi de oazoloba oyo intili ki bapesa kombo yo oza posa kombo nanga ngana na posa Mwanza deni le problème c'est biso poste ndeko na biso na posa ndeko na biso ouais toza na pasi nivana na ntongo telefone sonne babengi ngai ndeko nanga moko atobungisa papa bayebi ke na filme oto jwe mwasi na ngai nde naza kona ende babokile nanga mtakufi Katite kolela me vraiment babokile na kufi oui toza na mawa na ndeko nanga Eldia donc eza pasi makasi mpona osenga na ye ka aza makasi donc nzambe apesaka mpe moto azwaka donc aza makasi donc toza na ensemble ti kore obima ti bakopanza donc toza na ensemble donc azalaka makasi kua mpona kolobaka yango wana. Merci beaucoup mwana Diza. mobali na babokilo na ya kufi azalaka makasi mobali na otika ete suka akotika ete na ndenge asolo te na ndenge afilme. Bonjour ndeko na ngai. Bonjour mwana Diza. namoni obelela envers danser ke oui toza na kimbanguiste naza kimbanguiste lelo eza le 25 mai Noël bapesi nga nouvelle oyo ke tobungisi papa po
aza vraiment papa toyaka na ndako ayambaka biso bien tomesana na ye makasi to nakoka kokende église bongo te sans que naleka ana tala bango yango na ye kovisite libota bakufeli. Donc c'est ça. Voilà. Étant que ndeko la nouvelle vague conseil nino kokopesa na ndeko na biso ya nouvelle vague et puis kombo baye bayo parce que les journée ya mawa mokolo mawa mokolo ya passe ozalaki na nzela na yo kombo nanga vrai jandangi conseil na opesa na Eldia Bingi aza copine nanga tomesana na ye baza makasi. Conseil na opesa famille mobimba donc mes sincères condoléances donc na famille nyonso ya Eldia baza la makasi biso nyonso tomona bapasi oyo nga na bungisa mama na aja mokie mais na ngolo ya Nzambe tozokola la vie continue baza la makasi vraiment disapiment ko sokola kilongi te ndenge toyeboye moni toyebele. Donc nouvelle vague eza famille mo munene babengi kaka na ba téléphone to bengani mutakufika lelo na tongo tande tomona nyebele donc nulle part ailleurs. Donc yango toyeko kabla mawa bible lobi tolela na ba obazolela yango tokoki te nzela vraiment okende toza na fete munene lelo ya Noël na église mais na bimwa eza te na kende église fona ya nani toka ki appelle à maman yango moni toye kabla mawa na ndeko Eldia. Donc c'est ça. Voilà. Merci beaucoup ndeko na biso vrai jandangi aza artiste la nouvelle vague aye toujours ko kabla mawa fala kende église ma bitia okete foya ndenge bon na biso envers blanc bana eskaka toujours du colo jamais te tika moninga na passe jamais te tika na mawa. Voilà to komi pa maman ngana kanté maman zo lala to ke sa makamsu orazana biso longo aye ko kabla mawa na mwana nae habité na tika beauté fona koma wana sur le terrain na kabula passe na consoler mwana ngai na fortifier na pese courage parce que ekomelié ekomela pe ba misusu ndenge mama za bisulungo mwana maman na ndenga tiki mwana na été. Voilà. Bonjour maman. Bonjour mon a 10 ans. Voilà maman. Bonjour aussi toye na moni yo na matanga ya mwana na yo Eldia oye po opesa ye courage to opesa ye sur rôle ya kolela ndenge misala neka kolela to fortifier sous étant que artiste na yo mwana na yo ya groupe ya compagnie na yo. Bon, na ye d'abord en tant que maman, deuxièmement na ye en tant que moto oyo ata jeune expérience makambo oyo nasi na zwa na leka na nzela o et na kufela bango ne somi balé papa na mama bakufa batika biso mais bon c'est vrai tant le kambango yé ozomona on dirait mokili likolo na se esangani on dirait oliwa ici yé li on dirait obika lisusu te on dirait ozana choix te mais nzokande ezana ngoka nzela na biso nyonso ça fait très mal et ça la passe makasi mais choix ezate tozana nzela mususu te tokolekela tant que tobengami bato na mokili oyo nzela mususu kolekela ezate ezala nzela liwa donc lokola eza nzela ya liwa tolobi to ya kobondo bato bazolela tolela na baye bazolela tolakisa bango expérience to wanango to offrir bango lipeka na biso balelela wana to pangusa bango maya miso to yebisa bango que non à part lelo la vie continue, il y a une autre vie elles ont continué nango papa atiki biso atiki charge atiki bandeko atiki mama atiki makambo ebele na ebele mais nzambe mokeli na ye si tovandi awa mutu asali ke tozala eza nzambe mokolo nzambe akoloba ke vie ya yo stop tolingi lisusu te na vie na yo oloba lisusu te abotola souffle na ye oyo apesa ngai yango moni tolobaka se tolamuki na tongo toyebisaka nzambe merci ezaka mpona souffle oyo apesaka biso lelo abengi papa ke na mboka na ye esali mpasi mais choix eza te moto moko te akoki koyebisa nzambe atelemela liwa oyebisa nzambe ke no stop ozwi mpe mingi ya lelo okozwa ye te aza te parce que aza moto na ye moko. Donc voilà, et l'autre toye ezaka koyebisa Eldia courage, ça va passer. Lelo eza lelo kutunde mikola kufi. Et
nzela eza nanu temps eza nanu ti tokokende kozongisaka ye na mabele tobita kosala combien de temps na morgue et tout parce que eza mama famille leta famille evanda leta basolola leta bazwa en fait de tout le temps banda kozwaka barapport banda koyaka awa kofilmaka ebanda oleka bato nyonso baadmirateur nyonso to ya via TV Monde on est éprouvé tobungisi papa na biso moko kati na bana ya nouvelle vague donc bino bato bolingaka biso c'est le moment ya komeka kobenga Eldia namoni on dirait apesaki mpe numéro na ye lokola apesaki numéro ntango yango oyo ya kolakisa ye bolingo elobi kaka teke fo otindele mbongo mais okoki mpe kobenga ye mpo souhaite ye bato oyo baleka na nzela oyo bayebi eloko nini Eldia azoyoka na moment oyo eza mpe na baacteur actrice mosusu baza awa baleka mpe na nzela wana baza touché ya kosakana te donc ntango ka papa akufi na ba 4 heures awa babengi biso na ba 8 heures nde babengaki biso et mbala moko te se sensibiliser bato bazwi message nde bakomi mbala moko parce que on n'a pas le choix ata papa donc on est obligé oya kolela ye ya oya kovandisa ndeko na biso eza impossible esamaki ndeko azolela papa biso to na ndako ça c'est impossible donc bato nyonso bolingaka biso c'est le moment bolakisa biso bolingo na bino kobenga ata ndeko kosouhaite koencourager ye kofortifier ye vraiment ekosunga ye c'est ça esunga ye. Merci. Merci beaucoup, maman. Vous qui conseille à maman, les bandeko, nyonso. Nandingi ba ko partager maman, ba yo kabula maman. Na Eldia Bingi. To tikate. Et le but est kaka passe oyo ya mwana nouvelle vague. De kaka yete, ye kakate. Ata yo so za na passe. Ce que au le d'ici téléphone de koya. Donc assister na matanga alors nyonso ndenge to misana ko kabola feti ko bengi sangati feti ko bengi mwana 10 cm ono yana ngati mais ce ko bengi singa na matanga na ko yana micro na ngai na yo kabola mawana yo na ko kabola passe na yo dina ozala na nyonso si bakokunda bokomona bilili bakokunda papa na cimetière nini toloni papa si tokozonga tokozala elongo na bino parce que passe on de kazui yo zwango merci beaucoup na ba oba mesana kolanda mwana 10 ans ba oba mesana toujours ko pesa makasi ba oba mesana toujours ko fortifier ye merci beaucoup de ba oba zo benganga ba opesa nga conseil na numéro na ngeza affiché wana ezo sala nga bien et puis merci pe kana ba oba zo continuer ko finga ngai donc na linga la lela bino la linga rabino makasi bon mona mwana 10 ans en vert blanc azamona eskakabala eskakanyso ambote belé ba jeune na journée lelo malgré passer combien de mois 10 ans mais azana choité à continuer église mais ayana ko kabola mawa et bon on kende fête après ce qui fait que mwana 10 ans ko koka ko kende fête pour passer dans mon thème mais bon mwana 10 ans pardon toujours en forme, toujours à côté, toujours dans mon salon. Donc, bambote belé, partout bazola nangai, baobalinga kangai, bambote belé, na ligi bino mingo, tellement belé, na ibité na le banane na tikanani. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Le lundi le 25 mende makam, partout, à Paris, partout, na ligi bino, moi mingi, nazo le lapi, nazo sepia, nana. Merci beaucoup, voilà. Merci qu'il y a un Herman pour Bambote Belé dans les lois trop. Ozalaka na Simbara. Moi, à 10 ans. Ça la côte, donc, au revoir Belé. Merci vraiment.